Nango perfectionné Risque sonore Makambo toboya kilobi Et comment autoriser Risque comment L'issume comment nango perfectionné Risque sonore Makambo toboya kilobi Et comment autoriser Risque comment Kobangolaka motema ye Bato bakoma sekoluka Oya lipamone Yesu yakayaya Yesu yakana yo vraiment Bato bakoma sekoluka Oya lipamone Yesu yakayaya Mosali na Nzambe tango zwaki mbila Osalaki kosala na bazele nyonso ye Kasi tango kaka elevation ye Okomi koegorge na nyapesi permission Otelemelaki tribalisme elobi Lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Risque sonore Mama ya lelo mingi na kati ya mangomba Bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba Losombo na bango Nzambe bisanga libala Losombo na bango Nzambe bisanga mabota Kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu Hypocrisie na kati ya mangomba Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisewa ntango moke Tobungisami ye libanda maloba na Nzambe Eglise komi opesa moto bisango Bonjour, bonsoir, chers internautes, ça dépend ya R, bipa inyoso bozwami, bozolanda biso na ngonga oyo, et topesi bino ba mote na bino ya mingi. Merci na Nzambe mobateli oya bateli biso, alongoli biso depuis Kinshasa, capitale, et a komisi biso ti awa na province, na Congo central, précisément na territoire ya Mbanza Ngungu, topesi Nzambe wana, merci pour abateli biso, et puis a komisi biso kino awa. Merci na ba abonné na biso, merci na ba fanatique, merci na ba internaute nyonso oyo batalaka biso oyo bomesana kolanda chaîne na bino 3 Exa Production suivi. Merci à vous, merci na ingénieur Augustin Kaninda le Moulouba le plus civilisé du monde, merci na le général Freddy Kalidja, pourquoi pas na papa Paul Mafuta, et merci à vous et vous tous oyo bozalaki nabiso. Voilà awa tozabongo awa na Mbanza Ngungu, et actuellement ndenge na olo baboye et toza na Mbanza Ngungu, ozamwa na Mbanza Ngungu, olingi ba visiter pa na bino, olingi ba mona venir na bino quartier na bino benga biso toza na Mbanza Ngungu, et pendant ces moments ba jour nyonso toza awa na Mbanza Ngungu benga biso to visiter le pango na yo, to visiter quartier na bino, to visiter concession na yo, hôpital na yo, to visiter nyonso ya yo
oyo ezali awa na territoire ya Mbanza-Ngungu. Merci bongo awa bongo toza bongo na quartier Ntsona-Nkulu et toza na quartier Ntsona-Nkulu toza kolakisa bino nouvelle cité mpete oyo ezwami na quartier Ntsona-Nkulu nde yango tolakisa bino me natamboli mpe ngai moko te nazali mpe na moko oyo na kotambola na ye mwana ya Mbanza-Ngungu oyo totambolaka na ye lelo mpe tokosola na ye totambola na ye lisusu lelo amemi biso na quartier Ntsona-Nkulu na cité mpete et ça te solo et bonjour mopanzi sango papa sano bakaladi ya kuba voilà donc bana mokino bazolanda yo bana poto bana États-Unis partout dans le monde baolanda yo etake ngungwa etake mwana Mbanza-Ngungu etake natif ya Mbanza-Ngungu et message ni okopesa na bana Mbanza-Ngungu bakolanda lelo à travers cette émission et na quartier Ntsona-Nkulu cité mpete. Bon ya liboso kaka bango moko baomona mpete ndenge développé par rapport ndenge batikango koto ezalaka bazamba négligé mais bato mpena batongi mpo koto bango benga ngo mon fleuri donc bapale eza ya danger donc gt mais mpete oyo mpona korapele bandeko tokende rapidement pardon mpo totambola na biso okota biso mpete fo korapele bandeko mpete oyo lisolo ya mpete oyo ezalaki ndenge nini mpete oyo ezalaki esalami ndenge nini mpe koma boye lelo. Bon mpete ezalaki village ezalaki village bango kutu bapesaka mabele na camp efat oyo bayebi efat belle donc mpete nde bato balivra camp balivra quand efat mabele efat bapesi bango courant na mai bakotia bango courant ofele na mai basala mo échange wana nde bango moko mpe bakomaki koteka. Voilà. Merci beaucoup et totambola na biso. Merci. Et biso totambola na biso merci na bino baitu botali biso voilà et bolanda biso sikoyo tolenge to kotambola to lakisa bino ba veni to lakisa bino ba ndaku to lakisa bino et ba cité donc bamakamba bien oyo esalami awa na nouvelle cité na biso ya mpete sa te toleka nzela nini tokotala biso voilà. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci na bandeko tout boza kotala biso awa na ville ya Mbanza-Ngungu précisément bana Mbanza-Ngungu. Merci na bino ba nyonso boza libanda ya mboka bana Mbanza-Ngungu oyo boza bongo libanda mboka boza na ba Canada, boza na ba États-Unis, boza na ba Amérique, boza partout oyo bozotala biso boza na ba New York, boza na ba Texas, boza na ba France, boza na ba Belgique, boza na ba Paris, Bruxelles, partout bozali bana Mbanza-Ngungu topesi bino bambote ebele ya mingi et lelo toza na mboka na bino Mbanza-Ngungu toza bongo awa et na quartier Ntsona-Nkulu na cité ya nouvelle cité ya mpete. Voilà bozomona toza liboso ya INPP et INPP yangoyo appelle Mbanza-Ngungu INPP zalaka donc Institut national de préparation professionnelle donc INPP donc on a INPP Mbanza-Ngungu yangoyo donc INPP Mbanza-Ngungu eza bongo awa na quartier Ntsona-Nkulu et na nouvelle cité mpete. Voilà awa tozokoba tozwi première avenue et tokota boye et est-ce que yero ikemba na batanga voilà merci et toi kokoba toujours Mbanza-Ngungu Mbanza-le mama Mbanza-Ngungu yiputwa Kongo Mbanza-Ngungu Suisse dia Kongo beto babonzo tunatwa yangalala matoko zindumba bambuta ye baleke matoko zangule malu kwetu kwenda matoko zangule malu kwetu kwenda beto kungungu kwetu tukwende Mbanza-Ngungu vataja mvuma
Et grand merci et na bandeko nyonso ba mesana toujours kotala biso donc continuer awa et na quartier Nchonankulu et cité Mpete à tomoni tozana avenue Miezi donc avenue Miezi donc bana avenue Miezi à tozabon avenue Miezi oh ekangama ekufa maspel en ekufa comment bizarre Jacel. Voilà. Merci à tous ceux qui ont venu Miezi et bon on a venu Miezi à moi avoir toujours dans le quartier MPT et avenue Miezi. Voilà. Tout ce que voilà. Merci beaucoup. Et Nabino tout bozolanda biso, merci beaucoup. Nabino tout botala biso partout au Bozali, Bozala Mokili, Bozali wapi partout. Et toujours Pesabino toujours Balongonia et surtout Nabana Yambanza Ngungu et donc Tukuluveni Kibeni Moteza Zingi Bana Bambanza Ngungu et partout Luna et Bana Bambanza Ngungu Bena kwa Afrique du Sud Bana Bambanza Ngungu Bena ku France ku Belgique ku États-Unis donc Kambote Keno Kambote et Nzambi Kakala Ebeno au Brésil donc stratégie mameo stratégie mameo depuis Brésil bambote la peu belé wana mape donc ya mabele donc mon mabele donc voilà tozoko ba toujours na avenue Miezi donc tozoko ba toujours na avenue Miezi ouais ça te obaki mpete ezaki village en pesa eza na ngati ezaka basaka wana na village village en pesa ah mais au bango monde bateki ah bête oui bah oui mon frère mon frère construction soza rotonda to otonga te à l'époque côté ezalaki nango négligé bazamba bane koteka wawa otekama na bafolar otekama na bafolar ekoma mpena awa so ifolenda wawa terrain vide apamba na ifolenda ba7 chaba pe ba7 ça débattre ça dépend ya bon place pe ya koteka ezalaka nano ça dépend ya problème moko voilà et puis na milieu pe na milieu pe po ezaka ndenge kaka ezaka eloko moko kaka mpete me moto asombi na prince na moto asombi na se kuna basomba différent bafri différent konzokuna tukili kani kinsase kani matadi kani ngombe matadi twakangungu kulendi lutakwe twakangungu kulendi lutako batangungu bataja muvuma batangungu bataja kiese batokolo zambule malu kwatukwenda batungalu zambule malu kwatukwenda etukungungu kwatutukwende côté ya ebandeli wana bato basomba ba terrain na ba $100 série wana bato pe bazo tomoni ekititina bato baosomba baterrain na ba $100 wana banona quelque ba 2000 bato basomba baterrain na ba $100 mosusu pa kosigne 10 terrain bato baonégligent bamonaka zamba mais après ezwi bavaleur wawa tala eloba ndako kitoko place banégligent yango te si place ate eza soki wapi soki kapa bakomosomba profite déjà wawa mais sikoyo mpete ndenge etongami makasi boye eza kaka bato ya mbanza yango bato bazotonga to bato ya libanda mpe nde bazoya kotonga bato ya libanda mpe baza na bango moto mosusu mpe yoka azalaki ne kote mosusu na compagnie mosusu to salela yango publicité te mais yoka azwi pension basonge ya kotonga na ye koto ok na bato ya poto mpe mosusu bato ya poto mpe baopeye ok na biloko ya gaillard kaka ok tomona bandako sikoyo baconstruction bandako bato baotonga yango mpe kaka bamaso ya mbanza ngungu to bazokuta mpe balibanda
misupe bautaka libanda ça dépend ya yo ozotongisa. Ok. Bato bauti kini baye. Waouh. Awa. Ok. Donc, donc voilà. Merci cher internet. Koba. Voilà. Ah, to komi. To si ça veni miezi. Aveni miezi yango ekiti na mai. Donc mai na bozo mona wana. O to banda ko benga mai ndimba leta. Donc bo bazei bana mbanzangu bazei ndimba leta. Donc ndimba leta yenda nsangu. Donc ndimba leta o bozo mona kuna église kimbangiste yango wana ndimba leta et puis to ko mona stade kitemoko yango wana kuna likolo donc côté to moni au fitra. Donc voilà donc tout ça bongo na quartier pete. Voilà to si avenue Miezi to Laxabino avenue Elandi et après avenue Miezi to bimaboy. Après avenue Miezi. Donc voilà à l'époque tu vas somba na $100. Kala non négligé. L'habitude na moko boye ya sombaka 10 mbala moko. OK, ça te fait pour ça makolo. Sombaka 10 mbala moko na se retrouva. Oh. Et à mon isko ikomo mata ba pri Alexandre Bané. Sombaka 10 Tony 5 nan. Tony na banda ko ba étudiant. OK. Pour so pe ba tu ba refuter la problème. Oh, batbade. Zamba te ba tu ba banga là. Net insécurité. Wow. Mais après on a teki 5 ni wana il renforcer ce sport tonga. Si. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Vous pouvez mettre la solo, toko tamola, toko solo là, et menez à la cadre de découverte. Et voilà, à Touzoui, deuxième avenue, après avenue et Miezi, où est Bandela qui avenue à INPP, et j'allais avenue Miezi, d'être Bandela qui wana, et d'être aussi avenue Miezi, to landi sikoyo avenue Oyo Elandi. Merci na papa Ricky Bazika Japana, na maman Angèle Dondo, et depuis Londres, Bambote na Binebele, et pourquoi pas na maman Nabiso Jolingumbu, et maman Nabiso Jolingumbu, et Bambote na Yope, et Belé, il y a Mingi, et hein? Depuis Paris, donc maman Nabiso Jolingumbu. Oh! Oui, c'est compliqué. Oh, maintenant que tout le monde a venu, il y a même une construction. Donc voilà, maman Jolingumbu depuis Paris, et Bambote na Ebele, et na Pesi Mote, et na Selele, Nzembe l'enfumou Kimbangu, Bakolo Garde Miding, mon grand frère propre, toujours. Fumugimbangu, bana Belgique, bana Bruxelles, Moninga Jidikael, Pumbu J3 de Bruxelles, et pourquoi pas Jacques Ndombasi, et Bambote na Binebele, bana Belgique, Bipa et Bozali, base toujours solide, Bozolanda, 3 Exa Production TV. Voilà, merci. Et là, ils allaient venir Boulambemba. Donc, ils allaient venir Boulambemba. Donc, tout ce qui est venu, et Louise, et tout ça est venu Boulambemba. Donc, voilà, toujours dans ces quartiers et dans la nouvelle cité Nabiso, Pété, autrement dit, et Montfleury, et tout ça est venu Boulambemba. Donc, voilà. Ouais, ça c'était solo. Et après, $100, tout ce que vous avez côté, vous avez Tchaka. Tiaka musupa ya kana système bilanga musupa ko ate azosomba mais compte good opesa no kana ndambo OK po ngai ba famille na ba famille wa ba oteka parti na famille pe ba oteka koto tempesa ba musupa ba tuta na ba mitu awa oh ekas yo ba teki yango pe pa 4 personnes aïe ko mama parquet au samba mabele. Mais bandaka kitoko, la construction kitoko. Ouais. Mais après si que tu vas les yeux en plein, allez et mati. Donc il peut tourner en cette construction. Maman n'a pas là. Attention kitoko makasi, construction est bien, art bien. Donc kitoko makasi ta ope. Toujours na quartier Mpete. Merci Naya Jimmy Diankalou.
ya Jimmy Diankalu depuis Lyon, ya Jimmy Diankalu na kati ya Lyon, Brice Kisombe et na France na pesi mbote et pourquoi pas na Dadi Michuri depuis Luxembourg, ya Dadi Michuri et na kati ya Luxembourg et bambote na yo pe belé ya Dadi Michuri et na kipete yango pete pete pete. Voilà, merci. Tozokoba et vous êtes tellement belé et vous êtes la biso et papa Guy et Mayala na maman Marie-Louise. Hein, tu peux si vous bambote belé, pourquoi pas et na papa Agostino Louvangadio na maman Kati Louvangadio et bambote na bine pe belé, papa Gervais Luboya, hein, te peux si pe bambote belé et pourquoi pas na Joachim Yelenge et bambote na pe belé, ba Mavel Tete et te peux si bine pe bambote et belé. Merci beaucoup, Tokokoba toujours et toujours awa et na nouvelle cité na biso un pété et habité ngungu biso te patabura wana biso ezalaka nini révolution. Et Tozokoba toujours. Ah et merci Nabatutu Bozolanda. Merci Nabinetu Botala. Et merci partout vous êtes. Et te pesibino bambote ebele Yamingi Joachim Yelenge. Joachim Yelenge. Toza na mabele. Toza pe na loma wana. Mon appel loma. Joachim Yelenge, tout ça toujours ensemble et pourquoi pas na Émile Moueni, moi la magistère, Émile Moueni, bambote belé et bambote belé Émile Moueni, boza tellement belé, bozo landabiso partout au bozali et te pesibino. Ba mama Coucou Kuzaya et te pesibino bambote belé, mama Coucou Kuzaya bambote na bine belé, voilà à tobimi et na principal donc INPP angoyo oezarani million di promesses église alors orphelinat voilà à tobimi bongo na veni principal na biso et Tozokoba wana toti kotika avenue et Boulambemba et avenue Boulambemba totiki yango et tozokende tozwa sikoyo avenue Elandi avenue Boulambemba. Donc voilà, merci beaucoup et bana mbanzangu bozotala biso, merci beaucoup na bino batutu bozolanda biso, bozotala biso partout bozali topesi bino bambote ebele ya mingi. Voilà et awa et tozi avenue Elandi après avenue et Boulambemba et Tozokoba. Et cette solo to comme on et quartier pété et tout le monde quartier pété ce que ça a remarqué et oh yo sali ana quartier pété quoi que ça la ni remarque ni yo sali na quartier pété ta que natif et ya mbanzangu ta que ngungwa et ya mbanzangu et ba remarque yo moni awa et na cité na biso ya sika o to bengi na kombo ya mpete
kitoko na tout quoi. Kitoko mais moi salité. OK, propriété zate. Propriété zate fallait pas soigner vraiment ma petite on va là pour venir ça kitoko. C'est kitoko. Soin où tu as pas la question ouais si fallait moi sensibilisation ba venir pour ça venir na biso ça bien au type moi ba lumière publique ça la bien c'est ça mais si que pe lampete on peut te moni et ba caniver zate ba caniver zate est-ce qu'ils a ba dégater à la langue pour des gens de te moni besoin de buka Tsumba, Fumuzeka, Kiese Boniface, Alicide, Eno Hilu, Lendo Lombanza Ngungu. Konso kuna tuki, kani Kinsase, kani Matadi, kani Ngombe Matadi, Wakangungu kulendi lutakwe, Wakangungu kulendi lutako. Et dédicace nanga la personne à Francine Kanjinga molongani ya J26 Ninense bana Irlande fanatique maya monene ya 3 exa production TV J26 Ninense et depuis Irlande moi sinaye Francine Kanjinga et donc bambote na bino ebele na bana nyonso na parler et te pesi bino bambote vraiment ebele ya mingi voilà et tozoko ba toujours et toujours kende section football. Oh, Clémichel Vamba. Mama Sala. Ye Mama Njuzi. Thomas Simba Kisalu. Ye Mama Nzeza. Allo Florent Vadia. Thomas Simba Kisalu. Allo José Kiangebe. Merci beaucoup à vous, merci chers internautes. Donc Kobakara toujours, merci Nabino Batutu, Bozota Labiso, Bozola Nabiso partout et Bozato Pesibino toujours bambote, Bino Batubako Tala émission un pété, Bino Batubako commenter, Bozako aimer, Bino Batubako benga et à travers cette émission awa et na ville Nabiso ya Mbanza Ngungu, awa na territoire ya et na province Nabiso ya Congo central et na territoire ya Mbanza Ngungu et bon Tozabongo et na quartier et Nsonankulu et nouvelle cité Mpete donc bipai wapi donc Laksabino avenue Mpete donc c'est ça et merci Nabino Tubotala biso merci na babone et merci na ba fidèle nyonso et merci Nabino tout oyo bo landa kabiso boza partout et na pesi mbote na maman Marie Chérie Moulanga hein et ba mbote na ebele maman Marie Chérie Moulanga, maman la Jidor, maman la Baby Augusto, maman la G-Live, donc te pesibino et bambote et belé ya mingi famille Kaninda Mobimba et bambote na bino belé voilà wana toutu kotika et avenue Oyo et tozoko basikoyo tozela bino susu avenue Oyo et Landi donc voilà merci et à vous merci et na bino batutu ba côté la biso toujours awa na quartier et na biso Nsonankulu et na cité na biso et cité Mpete voilà Banzangungu Banzale Mama Banzangungu Imputwa Congo Banzangungu Suisse ya Congo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindumba bambuta ye baleke Matoko lusangule malu kwa tukenda Bandika lusangule malu kwa tukenda Beto kungungu kwa tukwende Banzangungu bataja mufuma Beto kungungu kwa tukwende Sandu ya Mungu, sandu ya mwenya Mingula Mungu
Banzangungu masauvwa inaja kumitungi kusonga jo matokolo sangule malu kwetu kwenda bandukalu sangule malu kwetu kwenda etu kumungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mufua etu kumungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miase Kumungu zakazikale unasitade ya mbuta kitemoko Unukungungu kumbudikale waelivise kiala salasa unalotele ya mbuta mpondani tukwena kinyina pipa vive matokolu zangule malu kwetu kwenda Madumaru zangule malu kwetu kwenda eto kumungu kwetu Merci à venir Ngouizane. Ngouizane. Voilà. Flat. Ah ouais. On va 3 parcelles. Kasi mama nous on déjà va seulement bakala. Rapidité déjà. Oh bah 100 seulement pèse on sait. On a ba franc congolais que ça ndam système bila. Ah. Ni a pas moi de les gars venir mon akatia. Ah. Bonne école hein. École moi. Et tu as pu créer école non moi bien na privé moi bien. Énormément. Population de Gézao hein. Ah. Population Gézao. Oui, ça la succès na kala. C'est tout qui t'a. Jivency Nines. Abelinganga Pascal Ngaya Zora Maza Papa Meya Zayobi Kama Jean Gilles Benga Buda Dilombele Wingi Pascal Fumu Tezo Léon Finda Kembwanza Paul Sadrak Kinchumba Fumu Zeka Kiese Boniface Alicide Wakangungu kulendi lutakwe Wakangungu kulendi lutako Banzangungu bataja mufuma Banzangungu bataja kiese Matokolo zangule malu kwetu kwenda Bandumaru zangule malu kwetu kwenda Eto kumungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mufuma Eto kumungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miase section football. Oh, Clémichel Vamba. Mama Sala. Et Mama Njuzi. Thomas Simba Kisalu. Et Mama Nzeza. Allô Florent Vadia. Thomas Simba Kisalu. Allô José Kangebe. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, bande de Konyoso. Bazolanda, Bozotala, Bisso, partout, vous êtes dans le monde. Et, donc, le monde a toujours la construction. Et merci Nabana Banzangungu. Et merci Nabangungwaz Nyoso, Nabangungwe Nyoso. Bozotala, Bisso. Donc, voilà, awa toza bongo na terrain na biso ya mfututu
donc awa mafona lobango na Kikongo donc bambuta batata bankundi bo bazei terrain donc quel terrain ya mfututu donc nsakaza nkwezo donc bantu bebe tokuta kuzinwani nanga donc soki boswani quoi donc boswani ayo kobeta nganga na kobeta te toke terrain donc awa babundaka bakabolaka te na ezalaki bunda énergie na yo place olembela otiki donc mais lelo ekomi bapale mokili ezofongama toujours donc awa bato bando kokangaka bato banzwa nzete donc matiti ezala omona batie kote oyo banzwa ntete voilà donc voilà lelo terrain la biso fututu donc ezalaki terrain ezalaki korassembler et bato bazowuta nsona nkulu bazowuta kumbi bazowuta ofitron bazowuta camp efat bazowuta partout bandokowuta 4 coins ya mbanzangu babandaki koya kobeta bala bato bandaki kokutana awa bachampionnat mpe bandaki kobetama awa donc ezalaki terrain oyo ya fututu bato ebele bayebi terrain ya fututu mais aujourd'hui terrain ya fututu ezobunga ezokoma bandako donc bakolo mabele nde batu batekaka yango donc bakolo mabele nde batu batekaka yango donc voilà merci na bana ya mikili nyonso merci na bana mbanzangu nyonso bangungwana bangungwezi nyonso oyo bakotala biso bomoni terrain fututu osakana awa obeta bala awa oyawa obunda bakobeta yawa obeta pe mutu awa donc awa ezalaki soki bozokanana boye kosilisela yango nde awa donc boyawa mama na baga mutu akabola bino aza te donc place bokolembela botiki donc voilà donc eza ba nostalgie même une nostalgie na yo mutu otala biso même na ngai moko pe eza nostalgie mpo na ngai donc merci na bana mbanzangu va tokobimela na biso boye et tobimela na biso mpe boye mbala moko voilà merci et tozokoba toujours et merci na bino bato bokotala biso merci na bino bato bokotala biso donc tozalaki na deux terrains terrain fututu na terrain ya yoni yoni kuta esima donc yaki terrain fututu na terrain ya yoni donc merci et na voilà donc mais en ligue ekendele déjà ekoti da mapangu wawa mwa manifestation moko boye déjà yango déjà terrain yango oyo da ndako déjà ekoti awa donc awa mpe kuna boye donc yalaka monene me bayibiyibi yango ata oyo mpe ezalaki eza na kati ya terrain ti awa nyonso donc voilà mais malheureusement opération tonga banda aveni yango ti tokotela boye toke mosika ti ya patient route ya patient voilà merci beaucoup chers internautes et merci batitu bozolanda biso voilà et tout ça vraiment awa bongo et na nouvelle cité na biso pardon nouvelle cité na biso ya mbanzangu wana kumbiti et tutani déjà mpeta tutani déjà na kumbi mpeta tutani déjà na kumbi donc voilà so otelemi awa omona ma voilà omoni mpe moi il mange bien voilà donc nyonso oyo toza bongo awa e na quartier mpete e na nouvelle cité et tobengaka kaka quartier mpete quoi donc voilà awa bozomona awa et donc awa noko mpe atongi bapale ntina mai baleta wawa jardin nyonso yaki bamai oyo lete yango ti wawa nyonso wana tour donc kumbi na mpete esangani mpete na ofitrin esangani donc voilà
donc sangani vraiment donc affaire kotonga ba palin ekomisha wana kumbi donc Medicine wawa mais après nous va salir bien a bouler bien protéger pour na maya ye mo pas sali caniveau na pour maya de pour maya déranger ta bouler bien wawa a bouler ma bien tongel on a bien mbongo mbuta mapuata banolo bambongo mbota nwani Avenue Kuntsevico oza Avenue Kuntsevico kosekangati kosekangati na lingala Banzangungu mbanzale mama Banzangungu imputwa Kongo Banzangungu Suisse dia Kongo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindumba bambuta ye baleke Matoko luzangule malu kwetu kwenda Banduga luzangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mvuma Beto kungungu kwetu tukwende Sandu ya ngungu, sandu ya mwenya Mingula ngungu kaya kya sandu Ima bya nyaye kubya mwata Kubya nsadi la fete byo wana Kanta ngungu masa uvwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolu sangule malu kwetu kwenda Matokolu sangule malu kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Abedinganga, Pascal Ngaya, Dora Maza, Papa Meya, Zayobi, Kamajan, Gilles Benga, Bouda Dinombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Léon Finda, Kembwanza Paul,
Sadrak Kinchumba, Fumuzeka, Kiese Boniface, Alicide, Eno Yilu Lendo Lombanza Ngungu. Konso kuna tuki kani Kinsase, kani Matadi, kani Ngombe Matadi, Wakangungu kule ndiluta kwe, Wakangungu kule ndiluta ko. Banzangungu bataja mufuma, Banzangungu bataja kiese. Batokolo zambule malu kwenda, Batungalo zambule malu kwenda, Etokungungu kwenda. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci. Bandeko nyonso balandi ti botali biso e bobandaki na biso na début e pe tokomi na suka ya émission na biso awa na quartier Mpete e bomoni longe tolakisi bino quartier Mpete, tolakisi bino cité ya sika bandako eza kotongama, tolakisi bino Mpete ndenge ekomi. Voilà, merci à vous e tika commentaire na yo, omoni lupangu na yo, omoni epa na bino, omoni avenir, omoni bipai yo zali et vraiment tu la biso na commentaire. Merci à vous, merci na le général Freddy Kalidja et pourquoi pas et notre papa Paul Mafuta. Merci papa Paul Mafuta pour la geste, pour la cadeau et pour la colis. Vraiment tozwa ki yango et sali biso bien papa Paul Mafuta. Merci et na bande nyonso ya 3 Exact Production TV oh tout bolanda biso. Merci à vous bozala ko pour Rolanda émission na bino et 3 Exact Production awana quartier Mpete. Merci bana mbanzangu tout okutani au prochain numéro kaka awa e na mbanzangu tozali awa na mbanzangu olingo benga biso na ba jour oyo toza bongo awa na mbanzangu benga biso numéro na biso zali wana oza na posa to visiter école na yo, to visiter avenue, to visiter terrain, to visiter concession na yo, to visiter hôpital na yo, benga biso tozali awa na mbanzangu équipe complet mobimba toza na mbanzangu. Merci beaucoup. Tokutani au prochain numéro. Bye 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 oh. Banzangungu banzale mama, Banzangungu imputwa Kongo, Banzangungu Suisse dia Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, Matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko luzambule malu kwetu kwenda, Banduga luzambule malu kwetu kwenda, Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja mufuma, Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miase. Sandu ya ngungu, sandu ya mwenya, Mingula ngungu kaya kya sandu, Ima bianya ye kubya mfuata, Mugansaji la fete biowana, Banzangungu masaubwa, Kinaja kumi tungi kusonga jo. Matokolo zangule malu kwetu kwenda, Bandugalu zangule malu kwetu kwenda, Betu kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja mufuma, Betu kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miase. Kungungu zakasikale, una sitade ya mbuta kitemoko, Kungungu kumbudikale, Waeli vise kiala sala zangu,
mbanza ngungu tuka mfumu lutunu mfumu kinzomba mfumu lisengo moka abe linganga Pascal Ngaya Dora Maza Papa Meya Zayobi Kama Jean Gilles Benga Buda Dilombele Wingi Pascal Fumu Tezo Leon Finda Kembwanza Paul Sadrak Kinchumba Fumu Zeka Kiese Boniface Alicide Eno Yilu Lendo Lombanza Ngungu Personne nous va nous manganda zalakia. Que débat batongi ske bungi. Banda ko débat tongi omona image eza souté. Pa place to no vana to no ba batongi banda ko. Ta banganda ba. Yango gas. Nyoso batongi banda ko. Dos. Oh, nzete kimbanga pemelaka. Donc wawa. Siko ya makoko jani. Makoko ezaka nzete nini? Makoko matatu. Oya sinswa. Na siswa. Des places à pemelaka. Abi aso apemelaka. Azaka nzela mulayi tando pe mapema. Peut-être me changer. Oui, moule yani a fort et tic sur ma site bien kuna. Moule la fort. Très peut-être me changer quoi. Obi il faut bunga quoi. Data moi oh zana ngote. Pompete bandela na veniote. Pete bandela na veniote. Centrale ezaki ya kunene na saki bazamba. Ba mizola kali boso un espace à mon avis espace amena tout atundina. Non, kala. Non. Matongela bango banda kwango kotongela. Oh, avenue historique, maman bandela na avenue. Payote yaka wana ebele. Bango bakolo mabele bateki ya. Banda kone so batrace bakalakala eza sasa suki. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé
ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe besanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère lokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole lipambole le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe